na maboko ezali nzambe nzambe ya binanga ezali nzambe yobongwani te ezali nzambe nzambe ya binanga ezali nzambe yobongwani te Polo na Silasi kati na boloko babelelaki yawe yawe yanolaki bango biso pe lelo yo papa lokolo bongwani te sembola loboko kombo na yekumisama ozali nzambe nzambe ya binanga ozali nzambe yobongwani te ozali nzambe nzambe ya binanga ozali nzambe yobongwani te Polo na Silasi kati na boloko babelelaki yawe yawe yanolaki bango biso pe lelo yo papa lokolo bongwani te sembola loboko kombo na yekumisama yozali nzambe aha linga nzambe azala ya vi na yo soki nzambe aza ya vi na yo okosepela makasi belela akoyoka belela ye akoyoka yo belela nzambe aiganga makasi asala bikamwela belela nzamba bade nalingi ye namona loboko belela nzamba badefie nzamba batitetika bainte boni boza bien ce que boa bien faites-moi savoir si vous allez bien de mon côté ça va tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth des faits grâce tout ça bien nzambe ya mawa nzambe ya vi nanga nzambe bomoi nanga azobatela nana esango parce que nzambe alamusi biso na makasi souffle de vie ela mokona tela mopanza mokanda ape manga bien nzambe tata zwa lokumu faites-moi savoir si vous allez bien boni bino côté na bino est-ce que ba malamu ngai bino mameli ça va naza bien kimia eza de mon côté j'espère que de votre côté mais faites-moi savoir si vous allez bien wana na koyeba penza ke bandeko nanga batala nga balinganga baza bien. Maman dit tout, les jeunes filles, mes jeunes filles qui sont dans le mariage, votre deuxième maman, elle est en train de vous parler. Là, je suis en train de parler à mes jeunes filles, aux darons aussi, na maman ni surtout, maman ni surtout, abino maman ni anitu, yeyo. Neto solo la mukiende to mesena ko solo la ngana bino ponga na bino vina pisa za ka boy. Na pesi bor, hein? Bino pe bozongi selinga bor. Maman ni anitu une femme à la maison, oui, bino basana pisa de beta kadeto solo la ka. Moi si na kati libala azana makambo bele ya kosala boyebi ke bale bele ninge bazawana ba observaka mona mobali azotala soko aye ateli evie na yo ngalinga boite ngaso na moni biloko na tikali bona sepela kana moto tango yo moni alobi bongo yo pe alekoti na moto bia soko tiki moyo moto bite bia linga boite na longola yango mibali musupe batalaka sani nini ozo servir ye nango mibali azotala sani nini moi sani o servir mobali motaka différence sani au monde a sani aboy au servir mobile sikoyo yo au servir mobile na sani ndenge wana oh sani peut servir mobile très important faut za sani kitoko ya ko servir na mobile na bika bo oya ko mona ko makamwa na ba mama j'ai spécialité wenda ki ambote na film familia ni tokeno keta masolo parce que je suis basé sur le mariage, ça c'est mon travail. Je suis là pour accompagner mes jeunes filles. Je suis là pour les accompagner, pour leur apprendre comment s'occuper des normes, comment faire à manger, ça c'est moi ça. Faut pas moi je suis dans le mariage, je tourne tout autour du mariage, ça c'est mon travail. On va tout ça. Eh yo ça la maman ibala, mon ça na yo ba ma copine Dinango le matin. Elle est le couturière. Moussa n'est pas des couture. Nga maman il est Moussa n'a pas service traiteur. Nga maman il est Moussa n'a pas Moussa la mabala. Pour le sabana na biso n'engeni ni mes jeunes filles. Faut regarder votre deuxième maman est en train de parler. Et moi je suis la marraine de tous les enfants qui sont dans le mariage. C'est moi votre marraine. Et je dis merci beaucoup parce que vous me considérez beaucoup. Je reçois des coups de fil de mes jeunes filles. Oh ça me fait plaisir. Je vois que non. Vous êtes vraiment attentifs.
Dans la vie, faut savoir faire les choix. Si tu veux être marié, dans le mariage, il y a deux principes. C'est comme un contrat, hein, c'est comme un contrat de travail. Si tu vas chercher une embauche, on va te faire lire comment ça va bien, le contrat. Avant de vous engager, avant que vous soyez embauché, on vous donne, vous faites d'abord les stages. Après les stages, c'est le travail. Le travail, on vous donne un contrat bien établi. Lisez, vous lisez, vous lisez. Après savoir lire, vous-même vous écrivez avec vos doigts. Lu et approuvé. Ça veut dire que vous allez faire quoi? Vous allez répondre aux attentes de... Il y a pas patron à Bino, les mariages, c'est aussi pareil. On ne va pas dans un mariage pour commencer à se battre. On ne va pas dans un mariage pour commencer à aux embellis parce que je suis fâché. Non, ça ce n'est pas le mariage. Ça c'est la guerre. Si tu veux être boxeur, va chercher Mike Tyson. Que nous Mike Tyson, Mike Tyson, Mike Tyson. Va te battre avec le boxeur. Une femme ne peut pas sortir un couteau pour faire chanter ce mariage. J'ai fait te couteau au examen. Pourquoi c'est mon bal imbélité? Mon bal imbélité, c'est quand la carte d'or, ce qui m'a sélectionné mbéli pour abomayo. Ce qu'on a abomayo, c'est que prochainement, moi, c'est bon, il faut boyer. Quand on s'engage là pour se marier, il y a des principes. Le premier principe, à savoir respecter ton mari, la personne qui t'a épousé, tu dois les respecter. C'est obligatoire. Les filles d'aujourd'hui, il y en a beaucoup. Dans l'état de vos mamans, là, dans l'état de nos mamans, là, est-ce que vous étiez encore, vous étiez nés? La plupart d'entre vous n'étaient pas encore nés. Et alors, pourquoi vous copiez ce masque qui n'est pas bien? Est-ce que Mindela m'a posé copie pour na porte? Mon abassim la mibali ka mbeli tout le temps. Oui, ils sont là pour insulter leur mari. Non. Mindela ba finga bote, bi finga netibino. Non. Les enfants, écoutez, hein, votre deuxième maman est en train de parler. Ce qu'on va aller. Comment tu peux servir ton mari avec une assiette comme ça? Au moins, moi, ça les balles, aux usanya boy, au chelos, aux autres pondu, au chel la sauce, au petit mobile, au bilo quoi, moi là-bas. Il est en servir un mobile dans la sanya boy. Tant que le côté mon sous, côté quand la soif. Quand la soif a bien, c'est ce qu'on sanya boy. Acheli bien, ah bon, si même attends, au chel bilo quoi, acheli moi le se vendre awa, moi pondu vendre awa, moi possède vendre. Tant que on a souri, quoi, ma mère il y a tout à servir. Bon appétit, papa. C'est quoi, tant on a mis sur mobile, et mon isani à boy. Na elongi pesi sourire seki et souhaiter bon appétit. Na tango yo oyaka na sani ya boy. Owe bilo onezaka wane yebisanga. Malgré mbala kuto pesa na bango basi pe mbongo te ba pesa eloko te. Bango nyoso te, mais la plupart akolinga mwasi nini akolula mwasi nini moni pa comparaison bandi pa kedeke pa katula soif. Ba servir ya be Zakari ya moto. Tant bozuka dozo baba ya be Zakari 40 ans de mariage. Tant bozuka mama Eugénie Mongai. Presque 50 € de mariage, maman Eugénie Mongai, big up papa Mongai. Hein, papa mon frère, moi bien mon bal ni ya momo. So moi quand mon quartier baba la ni na ya. Papa Mongai. Natongi. Voilà un peu comme ça avec Sarabino, jeune fille là, et puis maman, ah ouais ma comme n'était pour nous aussi beaucoup la vie boyer na bino nyoso, problème ça en côté hein, il y a pas de souci. Mais pour exemple la jeune fille, na bi pe ka ba maman, pour na bi ka bo benga maman il faut ka pour na ndelo ba jeune fille, ba maman na je vous aime beaucoup, ba tonkola na mana ninga bino mingi. Maman na tout ça en kambo pour na bana na biso. Boye ba ke tant tozo ba li sabana, famille vandaka. Ya papa evandi, ya maman evandi. Lelo bakoma kosinga na ba télévision. Oh ko ba télévision. Oh ko télé ko papa bango za Congo, groupe électrogène. Il faut revoir la facture ya mariage parce que ban ebele bazo ke na bambana bazo ko assurer. Il faut qu'on revoir tant bozo ba lesa mwana bo ba laisser normal. Tozo ko tuna tango akala tango bana ko singa kaka mungu kaka na kimbundi ezaki bien. Bota ba maman vos grands-mères là, on les a pas épousées avec beaucoup d'argent. Hein. C'est seulement moi, huile, moi, bidon, moi, huile, un peu de sel, un peu de sucre, café. Mais une maman comme ça, une femme à 15 ans, elle sait comment s'organiser dans la vie maritale. Elle sait comment respecter la belle famille, comment respecter son mari. Une femme comme ça, babali, à âge précoce, ça c'est le mariage précoce. À ce moment, ce mariage-là n'est plus autorisé. Mais dans l'État, c'était autorisé. Les filles s'est mariées à 14 ans, 16 ans, 17 ans. C'était comme ça. Plus maintenant, parce que maintenant, avec la loi d'aujourd'hui, hein, ça ne va pas. Mais chez nous, bled, jusqu'à présent, ça se passe. Ah non, le droit de la femme, Nicolas Fatih Beton a changé mon nom, voilà. Bah, épousez-moi 16 ans à 15 ans, à qui moi, yo, comment on a, je ne fais pas ça. Non, moi, mes mamans, elles sont combien? Ah,
Ma grand-mère, elle a fait combien? 11 enfants, hein? Ouais. Ma mère, elles sont 11 dans leur famille. 11 dans leur famille, mais ta grand-mère, on l'avait épousée, elle avait que 16 ans. Elle a mis au monde 11 enfants. 11 avec un seul papa. Mais la vie d'aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui, tu n'as que 32 ans, tu as 4 enfants avec 4 papas différents. Moi, je peux dire c'est la honte. Attends, tokolobo bakabwanaka kaka. C'est pour se soulager, se consoler. Mais ils bien été. Dans la même maison, on a mon amour au botana mungala. On a mon amour au botana muluba. On a mon amour au botana mutetela. On a mon amour au botana mutarandundu. 4 écoles. Il faut même pas comportement. La mission vous rappeler na école. Net baluba vantard. Bangala. Baluba baza vantard. Bangala baza brutal. Tetela bakabarate. Batabandundu. Tout ce que quelqu'un souhaite, majorité a bienvenue Kamba, moi c'est un mouton bon. Alors ma copine, moi je suis na mouyaze na bien copine, moi mouyaze na ligue, là qui mouyaze na parce qu'on a hein, écoute, carré côté du bal en tout cas, Kimia, papa bienvenue Kamba de gros besoins à bino. Net aux na école n'a pas na biso, toza bicolo na bicolo et ça n'a pas comportement. Tel ce qu'on a quatre ans comme on a 4 bicolo, 4 comportements. Na 4 ans comme avec ces 4 enfants. Belle famille koto les balles kufara c'est que kufara te koto belle famille ça belle famille bangala wana belle famille bakonga wana belle famille bandundu wana belle famille bazongo tala ba belle famille tant mwana moko azobala ba belle famille nyonso il faut ba poser ni ozobala ça to revoir surtout pour vous les filles d'aujourd'hui les jeunes nous les mamans non quand je vous dis comme ça parce que je ne veux pas que vous tombiez à d'aller donc bon marcher sur papa et maman ou papa et belete. Nos erreurs là, c'est pour vous éviter de faire toutes ces erreurs. Une femme doit avoir un cœur, le cœur d'une femme. Neti orphelinat là où je suis partenaire, le cœur d'une mère. Le cœur d'une mère. Moi c'est ce quand tu es déjà maman. Moi il faut ça monter maman comme nene, il y a quoi beaucoup ça nene qu'on supporter. Moi ça ça monter maman nene, il y a qu'on supporter. Supporter puis mobile rosanaye, tiens une prière, vendissez beau solo la tu lui dis t'es bien dans l'ingara ngai boité. Ko ça boité non on conduire boyer, au comme il a fait au brûler fait maman rosana de comme verte yo que orange. Non, après tu as contravention. Ce qu'on se le moment c'est comme ça dans les mariages. Il faut savoir s'asseoir, discuter pour s'expliquer. Hein? Les jeunes filles, alors il faut que ça. C'est pas pour rien, c'est le Congo. Moi, je vais te dire quelque chose. Maman, Bamba c'est une colonne à ce moment Bamba ça ma casse na maquillage. Pour la maquillage, ma casse à maman. Okomona ndako eza propriété ndako eza bien te atangelinga koma mutu moko abinanga mama eliani tout tala fi oyo Karine Mokonzi je te fais de gros bisous Karine tala Karine Mokonzi mwana wana depuis Congo aza kolakisa ndako na ye ndenge ezalaki ndako na ezalaki propre mwana na Kishasa motali ndako mwana Kishasa obi wow osepeli nango tala susu a Karine na poto aza même pas 2 ans na poto. Mais avant de n'entendre ça bien, les gens qui t'ont à la kisakanda kunaye. Ce qu'on va t'enquête, va comment kaka, Alexander Kuyozo l'accepte parce que les a propriété, oui, qu'ils ont malade, mutozo l'accepte. Tu mets beaucoup d'argent à Bila. Non, ça va tomber. Dinangolo. Oui. Le bon mot, aux en direct, non, ça l'émission, bah, yoka yo, hein, national haut-parleur. National haut-parleur, peut ça va tomber. Oh, dina la mancha, couturière. Loba. Yem ça bon, yoba ba yom to tonga ngabila ma mikolo zo tonga sute. Mais loba tike mikolo zo tonga te loba ba yoka, po ba tu na mikolo mabaya ndeni. O chauffer ba ko ba ngate. Wana boyo ki na copie d'enfance dina la numantanga. Dina ngolo mo ba la linga te. Ma ngolo. Si ça la même histoire à tes copines et à mon corps. Bon, tu n'as pas une copine. On a été banda bon moine. Ok, ma belle, à tout à l'heure, je te rappelle. À tout à l'heure, ma chérie. Ouais, mon n'a pas bon moine. Tonton a piscine, puis maman, elle est ni tout. Tout ça pour ça, il est maman, tout le monde, maman, elle est ni tout. Ma bonne, mon tabi ton gars, on a dit n'angolo, moi, ça aurait l'air ngolo. Moi, ça va ton papa aurait l'air, on a mon tabi n'ana. Absine, maman, ni tout. Tala Karine Mokonzi en Afrique, azaki na appartement kitoko, mais abala na noté. Tala susu ana poto awaza wazo vana na Belgique. Tala appartement ne abi mama winga za sona vena mosa na ndako na komi kota Karine Mokonzi nazo tala mwana na ndako za propre so na tele na oya nganga bi mondi basi musu pourquoi mbeli baki mabango so na ki kota na chambre ndenge na mbeto ndenge na mwa mosa mais na tikali kuna
abanga binga bi papa wana peka kozo beta mabe abite mama eza bongo abi mama soko moni sani c'est pas pour rien na la sima ba différence en sani abaki mo sona tala ngo se retrouver sani aboya ta yo mo ndo tira mo amke boyo vraiment sani aboye non quand même ça bien te servir mobile na sani moko ya bien yo mama na yebo bisa bino lelo te ba kosomba banzu même tasa ko melela boyebi il faut ba ko la différence ya biloko oyo somba la sinyo café bamela café na tasse oyo café bamela yango na konte oyo eza bol ça c'est pour le lait bol oyo eza mpona komelela du lait pesa bana bakelosi du lait so basengi café mona bapaya baye na ndako mobile basengi oyo pesa biso café ozwi bol oyo tie café non c'est pas ça basava café na tasse basava café na tasse tasse ya bonde basava nango café foza na tasse mpona koservir nango café linga mobile na yo baninga so baye na ndako oyambi bango bien soki basepeli en tout cas madame ayambi biso bien wana nde esalaka mpe kitoko madame ayambi biso bien wana nde esalaka bien malando teke ma paster faut yebisa bamama na église baba koyamba mibali na bango bien bamama foko bakosomba nzungu eza important mwasi ya solo bayebaki na cuisine mwasi ya solo bayebaki na nzungu koza na nzungu moko te ozala soki enoni etoboki apres ochange nzungu te ndenge wana te kozala na nzungu moko te soki enoni non il faut ozala na banzungu oyo bakosombaka banga bomonaka mabele naka na banzungu il faut bakosomba banzungu zala nango ya modele na modele oyo nyonso banzungu biloko mosusu omonaki kalungu wana ese edate ese ebeba okomona oyo ozokomba biloko na eloko ese ebeba ozoka bapapie ali otie kitoko te eloko otia na kati ya libumu na monoko na yo moko fo ezala bien fo bosombaka biloko nyonso zala nango ntango osala bana bakishe otie pena obimisi yo moko fo ozala na esengo kosepela banzungu ya kitoko ya kolambela kozala banzungu ya bien te lakisi bino boye bakosomba banzungu ya kolambela boye bakosomba basani ya koservir nango yango nde esalaka bomwasi neti nga nde naza boye so nasala fumukanda nanga banoir so nasala fumukanda nanga agneau déjà na bolingo na nango na ye nanu quand je fais à manger je mets tout mon amour dedans dans ce que je fais on a déjà bolingo nanga nyonso na tia na kati ya biloko ya kolia wana ngaso na osala biloko kolia na osala na fumukanda omona na tia bolingo nyonso na nyi mpe fumukanda il faut naza na nzungu ya bien naza na kikalungu ya bien moi kikalungu nde eza kitoko naza na nzungu ya bien na kikalungu ya bien ntango nazolambele loko na olamba déjà na kikalungu ya kitoko nzungu eza kitoko omona esalanga plaisir ntango na kolongola nazwi na sani na servir ye motema na yasa nini et c'est ça qui fait le mariage libala yango wana savoir servir son homme il faut que servir mobile na yo n'est-ce pas ma titi l'angolaise na Toulouse pe ça ba maman Toulouse ne sotumbote mama ineige banzungu akoteka yango banzungu nyonso eza boye botuna nga mingi batuna nga mama ni tosomba banzungu wapi kozomona basha banzungu yango ya koteka soko za na besoin ya nzungu benganga banzungu yango oyo bakikalungu tala qualité ko pe qualité penza ilo mwa kitoko ya bien okovanda nango mwana azokende libala ba mama foko ba accompagner bana libala na banzungu mwa kitoko on a besoin pour hésiter te benga maman ile ya nitu oza besoin osoma nzungu pour hésiter te benga maman ile ya nitu pour ça nini osoma nzungu na yo soma nzungu na yo soki pe papa koti na cuisine akoti pe nzungu eza na moto amoni pe nzungu eza ya kitoko nzungu eza ya bien ya te ka nzungu mama komi pesa ka na kolata te kolata kate komi pesa ka te na make-up ke nasaka make-up ngai mama ya biso wana apekisa manzaka ayoka nga mkwana na binga bi mama emo le pina kuzosa habite mama Eliane mani tunalingi te na moni mutu moko minga na commentaire ali bi te mani tu so papa ni to linga ucha manzaka cha na yo ko kipe mama wana te na habite na kipe mama na te ndenge ni bible balobaka na munoko mboka balobaka boye munoko mkole lumbaka solo melobaka makambo ya bien lokola mama na nga wana ebisinga ucha manzaka te na respecter na ntita wa bosa atalaka nga chaque jour émission na nga so atalaka abina nga tete ngala lingena no ocha manzaka wana te tikala na no ndenge wana est-ce que c'est le manzaka qui fait ma beauté manzaka de sa beauté na nga beauté na nga la beauté d'une femme c'est son caractère la beauté d'une femme c'est son cœur c'est ça la beauté d'une femme ce ne sont pas les manzaka oui toza la bien toza la propre to bongama ndena za mo boy na ngina bima na ngina ki na ka fuko ça la cause na bien avant de me lancer bande banzungu bo benga ngai soki boza na besoin numéro na ngeza 06 15 31
69 90 parce que na moi maman belé ba tout na maman ni tout banzungu na sombaka wapi yango na tinga banzungu boza na basane bien ko servir na ba papa ba maman na nganya so na linga kabino mingi ata na chila kabino munoke na sala ka pona ba fina na linga kabino mingi mama masemu mave mama semu be to mbishi wewe ngesu nyo yeye hadi mtu kusuma ngesu ya mimi pa umbikla tu numero ya telefone na kwa wa usuma ngesu nyo yeye mama Nyesu nyo ya wana kuumbikile telefona mtu tubikila ngani neba. Badada zangu kama uko unataka kununua sufuria, unanipigia simu uko na namba yangu iko 06 15 31 69 90. Bande ko nanga ya ba Congo ba semiki na ngani surtout ba Congo naza mukongo par alliance mais ko bango na kikongo ke soko za na besoin kosomba. Bon, si vous avez besoin d'acheter les casseroles, n'hésitez pas de me contacter, Maman Elianite, au 06 15 31 69 90. C'est toujours le même numéro, c'est mon numéro professionnel. Vous allez m'avoir sur WhatsApp, appel normal, ça, c'est mon numéro. Dans le biboy, les comme na banzungu. Toi, bako somba. Toi, bako bungisa. Ce qui papa ye, à côté, dans la cuisine, à côté aux zola, ah mon appel zungu, balambele bleu koza kitoko. C'est ça la fait plaisir. Ba maman toi tika ba négligence. Ba bleu ba miki au moins ta musolo ba mobile na ki parata ki paka. Ma yebi ke soko lobi okosilika. Loko abi okosilika, moi saka ni atara na miso. Loko atara na miso sani ni abe maman Elianite. Maman Elianite tala. Maman Elianite tala. Boza na oya. Bakomi ka kobenga mama Elianite to etala Patricia na ngai na Londres. Ma fille Patricia à Londres. Ma fille Deborah. If you want to buy this one, you call me. I sell this model. I have 3 models. You call me, okay? If you want to buy this one, you call me. I have 3 models. I have this model, and this model. You call me, ok? Il faut bien t'occuper de ton mari, c'est toi, hein? Patricia, avant d'entrer là, hein? Il faut déjà, hein? C'est vraiment important. Il faut déjà dire, hein? Frying pan. I have the frying pan. This big one, very big, I have. This one, medium, this one, small, okay? This frying pan, I have. Many models, many colors. Bon, ba mama nanga nakasi pona lelo toko kabwana wana na pesi bino mbote bino surtout ba mama nanga ba bolinga mama Elianite po mikolo pe bozolinga nga makasi nga bien nzamba lola ashle ndombe ne ba mama nanga nga naza mutabino ba mama bino boza yanga nga pe naza ya bino bobo sana te to na rendez-vous lobby vendredi le 29 nzamba sunga biso vendredi le 29 soko so muti musala olambeli na no papa mama nyo ça va kota live asukoli nzoto déjà. Il faut déjà bosser la nzoto. Avant qu'on ta live, qu'on le batte que ote, nata nanu live, maman ni tout. So la sisna bosukola, voilà to yoka la te parce que bino tu bosser na sa live. Boyebi monsieur on a sala qui ande qu'on a biso beng ça qui moi c'est ko uta Congo, amena USA moi ça nini to la musia za kimi ba te ba beng ba tu dois faire une émission sur ça. Donc il faut intervenir. On a des choses à dire. Oh écoute ba bengi. Il fait qu'ils attendent mes balles, mais mes balles étaient bassinées. Alors, avant, on va dans la live, tu prends bien ta douche. Au soukoli bien, au lati nuisette na yo bien, mais quand la nuisette est sexy, et c'est que ceux qui n'ont pas posé un papaya, ceux qui posent un bas, basi bakoli, non. Ceux qui ont lati nuisette n'est moins sexy, au super noir, na esane, au baké c'est le bien qu'on ane, ma poutoulé qui t'a makala esane, baba bongo, c'est makala matika, mais pipete, balba ondeni. Na bosani yebeza ka bon expliquer nga comment ba ndeni na bosani donc lobby le 29 binoto avant bota la ngai olati déjà nuisette na yo ozupe noir o cheli kolo tant ozota la nga ko sala maquillage avant olala benda suki na yo bien soko za suki benda ngo chignon soko za la mèche benda ngo pe bien linga ngo malamu mais ezala ka bien propre tant ozota la pourtant aussi ça kota la live osani ni okende. Donc, tout le monde a lobby. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Maman Chantal na Irlande. Maman Chantal. Papa qui est? Na pesi mbote. Papa qui est ma comme les sili. Papa qui est la ngai. Moi la maman Chantal. Moi la solo. Soko za mobali ya solo. Bala moisi. Obala na coutumier. Obala na mairie na religieux. Oyo ba komono kitoko sans problème.
Papa Kile, maya komela esili. Papa Kile na Irlande, papa moko babanda baya poto na 1999 hein, na mwasi na ye. Avant kutu, maman Chantal Kile. Maman Chantal, bipopo yango mona pesa ba Irlande ba mo nyonso ba bipopo na bango rendez-vous lobby. Au sukoli déjà, au Kamatilati Misette, au Baxi Plenor et Colo, na 21h, ne manquez pas. God bless you, mon wabari. Kita tanzam kalsa, kumuna, nzamba libejene bana mitmons. Bye bye.